Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Ibola exception Hippolyte Kanambe. Bonne exception Hippolyte. Sorry quand Hippolyte Kanambe a bimi la télévision, a dirigé Congo, n'a pas soli Bible. Na longo combattant. Na lobby yango katumba. Sorry bobimi si Hippolyte Kanambe a bimi loba nzambe ya archevêque coutumier za nzambe te. Loba nzambe idi na bala za nzambe te. Loba nzambe simoki mbongo za nzambe te. Yesu Masia est Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. Akozonga na bo moité. Na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je motiso na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino. Vile Kabila Zalaki na yango na zai ulingi mbomemela biso na ye.
cotisation ekomi ya koforce toboyine dictature ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na hero moto oyo akosi babengi ye moyimi ebongo moyibi na ndoki bazali bobele moto moko ete ya bino bopanzisa ngo Raisa Beli bokosi biso Raisa Kofi bomoni ye na hôpital ya Allemagne oyo bondoki tonini ye kopanza sango ya lokuta mpona mokonzi ya mboka ye mbozwi nini ye boganye nini ye bandeko bobongola mitema ye lokuta toboyine lokuta ye ozalaki na yango na Zaïre olingi bomemela biso na hero ozali libre ya kosala shwa na yo baforce yo te oyo ngai shwa Joseph Kabila Raïs tokotonga mboka na lokuta te apprenez quand même à dire la vérité même si ça vous fait du mal évitez de déformer les propos peuple si à comprendre peuple si à télémi congolais kolala te dictature voilà dictature une dictature non ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na hero soki bozwaki bokonzi elingi kozala ndenge nini toboyine dictature ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na hero totikala kaka na radio se moko émission se moko oyo elobelaka biso baverité radio Soumel merci papa Roger mama Rosalie papa Bwadama toboyine lokuta bakombato ozalaki na yango na Zaïre olingi bomemela biso na hero dictature toboyine dictature ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na hero bongo soki bozwaki bokonzi yango elingi kozala ndenge nini na dictature ya boye dictature ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na lokuta toboyine lokuta ozalaki na yango na Zaïre olingi mbomemela biso na lokuta toboyine lokuta ozalaki na yango na Zaïre olingi bomemela biso na hero basali ya nzambe bakozala juge sévèrement. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour ndeko, obengi biso na mboka nini? Nabengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Kilo. Papa Kilo. Ilo. Kilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Ouais. Kabolela biso pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na biso. Nabengi bino pour napesa bino information sur Ouais. le peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la isengo ya makasi. Ya liboso émission ya pilipili donc lokole swaki yo yango otie kombo ya pilipili. Ndenge esungai Papa Kilo pe makamana zo eza ya kilo. Ya kilo. Izali nini awa na minito nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph Asi akufa ezali information nazo pesa bino teke yo nazi yango pa songolo pakala congolais ou congolais te nazi yango epa bamindele bango moko ba russe ba confirmé mais bakamati corps
passeport na ye babombi yango na Allemagne po ekokende directement Kigali na minute tozosola na yo zoe moto azokoasine poste ya Joseph aote kosalisa réunion ya baofficier epesi mobulu donc bazo comprendre te peuple congolais combattant résistant botelema losambo ba mama ya ba peuple congolais essaye yokamaki na Nzambe aza sali donc Joseph ça fait 4 jours yangoyo mais ata combattant moko ayebi vous êtes toujours na ba rumeur que aza na hôpital te asi akufa na ye donc na bengi bino pona pesa bino information na ye ko sala blague te na tata Congo number 1 na ye ko pesa bino information sûre et confirmée beaucoup ça la surtout peu beaucoup c'est la robeta kelelo bandeko babolingo na bandi bayebaso oyo bapesaki ba message pona le rais na bandi ete bamikosaki kaka bango moko na bandi pe na ndeko oyo awuti kopesa message sikoyo azali koloba ete bamama bakosepela pe bakobeta nkelelo nde amikosi kaka ye moko lokuta eyaki na ascenseur pe vérité e na escalier pe ekomi le rais ye yo en personne mama Rosalie na tikeli yo maloba kaka ndenge euti koloba papa Roger événement oyo ya le rais ezali lokola Jésus abimelaki Thomas ayebisi alobi tala ngai yeyo tala bapota tia mosapi Thomas akomi kolenga alobi te na ndimi mokonzi ndenge événement oyo ezali na miso ya bakomba ta na minute oyo bandeko ebele basali diare bachatumba nyonso babandaki kopesa baprophétie na bamama kalanga na ba soi-disant ba bishop Élysée bandeko bisika bakeye ezoyebana te bakoti wele balie kwe bandeko po ete tango Jésus akufaki tango asekwaki bato nyonso oyo azalaki kobimela ezalaki émotion na bandeko epesiki pelekese na chatumba na kadima na Élysée donc ba faux prophète nyonso oyo bayelaki biso baprophétie ya lokuta bandeko kimpelekese na minute oyo nde oyokaka ete brique to libanga ya béton ekiteli bango na mutu wana nde bazwi leson boteyami voilà c'est ça politique soki quand tu es politique à namba bimi la télévision à diriger Congo na pasoli Bible na longwe combattant na lobby yango katumba soki bobimisi i politique à nambe abimi loba nzambe ya archevêque coutume za nzambe te loba nzambe idi na bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. Akozonga na bo moïté. Na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je maudis la famille Kanambe. Kotiso na mulangi, Francis Colombo, ozo kota na mulangi. Ozo bunga, lokola Kanambe na bino abungi. Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.